liloba na ngate kokumisa tata oyo na bomoi na ngai nalemba mpona nini yango nakotikala kimia mokolo moko te mpona ye recreation ezalaka te. Halleluya bana bobimisa bambunda bobimisa bagitare basente eza wapi kokota na motuka tokende erekoki tokende kokumisa ye. Halleluya bana mona toke apesa yo nini yonde nkolo nanga Yesu makonzi na makonzi yolinginga mingi yokufelinga Yesu makonzi na makonzi uyana yo Yesu eleki munene Nzambe makonzi na makonzi okote Nzambe ankokani na yo Yesu makonzi na makonzi nakomisi na netoli okolo nakomoi na nganyoso nakomisi na netoli okolo nakomoi na nganyoso pesa kupe abana lopare pesa kupe abana lopare siselo ko ya pamba champion loko ya pamba champion pesa kupe abana lopare pesa kupe abana lopare siselo ko ya pamba siselo ko ya pamba pesa kupe abana lopare pesa kupe abana lopare champion loko ya pamba champion loko ya pamba champion pesa kupe abana lopare pesa kupe abana lopare champion loko ya pamba siselo loko ya pamba Nazo remercier public na biso vraiment en tout cas na sepeli makasi nde bolanda ki biso bozo ki tona bino ya rovanda na liboso ya Couleur TV chaîne eza ya couleur pour otala ba fille ya couleur ba garçon ya couleur na Couleur TV bon muté ko vivre conséquence na ki pièce na biso liboso siko to bandeli lelo bozo vivre biso à qui la faute ya nani et ko sala ya nani pe ko bebisa nani en tout cas na pesi bino so bambote bana kinto lingi bino bolanda biso le donc bolongwa kutu te bo zappe pété bo zaka na Couleur TV bokomona ba fille ya solo ba fille ya propre tala kaka ba maman na biso toza na journée de la femme et c'est les kaki mais toza na mois de la femme donc na kati mois de la femme ezaneli plus tard yango to linto bolanda biso be ba maman po titre na biso ya qui la faute et côté ande ba maman. Donc ba maman de balanda biso nazo remercier ba maman biso Couleur TV la vie masambombo bambote belé l'émission na na maman nga bijou ochudi toza kati na bino to linga bino mi maman kalo jouer bikaka to la émission na yo po oza maman kati ba maman Couleur TV image de la terre na léopard donc ba balana ya Nzamba monene nzamba salaka nzambe la bikamwa nzambe lelonga léopard évolué de la RD Congo bango bana ngo bayaki banini to lakisa bino ka mo eloko liboso yaika mo tremplin to mega mon ke kokoma pe to komi quand même merci na bana kin na bana zabra ndenge kame boyambi biso boyambi ba fille na bino surtout ya Couleur télévision boyambi ba bana tout ya groupe léopard évolué de la RD Congo merci à toi. Na yango nazo remercier kaka bino no surtout bana kin quand même ndembo yambaki pièce na bino les conséquences quand même bomona ke te yi quand même ba jeune garçon ba maman o ba mesala kolinga bana mike et puis bana mike ba mesala kolinga mingi ba maman en tout cas merci à tone boyambaki groupe na bino merci et puis na yango na ko bossa na te ko remercier papa nanga o ya sala ki ngai lelo Papson Nzitisa Ribé Albert autrement dit Obama et l'homme Faustin Soukari, mon père, place aux en tout cas en mot à toi, place au Ali. La bosse à nous, la route, la bosse à toujours, merci na osala pour l'angaï. Merci vraiment. Et puis, na remercier Batou, nous surtout au Bengi, sur la Braza, partout.
Léopard ne champion buta ko sabino te Léopard ne champion na yango mbote nanga mingi na Papi Bilenga na Couleur TV mokonzi ba konzi na Couleur TV mbote nanga lisusu na Lea Mavita fi mwa kitoko mbote lisusu na mokonzi na ngai Tony Show et puis na Brazzaville na pesi mbote mingi et puis ya Pasteur Daniel na Pasteur na biso Jackson Mabela parce que vous avez mbote trop en tout cas bon continuer toujours à soutenir groupe oyo na ndenge boli ko sala et puis merci na bato so ba bengi biso partout kin mobimba moi de la femme toujours peut trophée y na mboka coupe des nations Chan joli bolelo bolanda pena nde bozolanda siko ta nazo longwa kaka bana kiti nazo longwa bonda kila faute na bosanité bana kiti na bosana na bosa na poza lisumu o le gardien fwana en tout cas moi de la femme ndeza bino ba maman tout qui mobima en tout cas ba mbota trop Couleur TV télévision image de la terre toza bino joli bolanda pièce kitoko Dati Maman. Princesse. Haya nano kuna nani? Yango naobi. Yo penda ni ya kabuleza. Ndenge uko kutambula ndoki oko ya yoka kwenza ndoki mwana kisasa. Mama saini. Osaini. Ta. Omanyene na kabula. Makamo nyoso saka mwana kana ngai kaka mabeda ati. Ukamacho ati siba yo jumwa. Yangate maman. Ya Joseline na. Nana pesi yangu. Joseline yemo. Na permission nani? Na permission nani? Tana mukuluka na makambo. Ngai na poti nanga bena nye. Yo kulukanga na makambo. Okoti ukamacho yalati si batini pe suka kitoko basenecho lati boy yo mwana mpoka ole kama na ngai tadati tala nalobi malembe jonga na no mokesi po aliyo ko ya nangoyo tokoka na te tokoka na ta mokete soki bo na mboka kuna soki bo akana ope cheri soki akana o soki bula wayo oyalo kwa mosatu oyo komisa manzaka yo tama te sirene waka sirene yo o sirene lo mwana no biloko ano lati wana ngwana po eko beta ngai na miso longola oso nga moko na eko longolo wana eko ya lesomo pe na ye mwana ngo na bolone akomona moto esika alinade kaibe ako tika ba pass longola para mama kama na longola wala pako tata na koyawa eko ya problem longola poso nga mwana eko longolo wana tati na komonga kitoko yo feba biso ata mambweni yo bota na mboka feba biso mambweni do mampasi do nani ata Leoni Dati komo kitoko na pesi yo Ngolande ngola po so seri nzoka kotia mona kusala epe akochwa mai nani akochira tata no aya mpunji aya koluba na ngai likambo akoluba na ngai ya bino bwaka ndi bambu na biso bino bakongo bwaka bombu na biso bwaka bombu